Victorious, glorious. Stories to deep to explain, but the truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors. Let's go. Yeah, I made a lot of changes, but the vision's still the same. Evolution in my vein, and when it's business I don't play. Moving up to higher places, starting strong but we gon' finish it. Standing on the rock of ages, either way we gonna make it. Feel the vibe in the air, keep it 100 or less. Try to do more and say less, only aiming at success. Hard time couldn't break us, in exchange made us even stronger. Couldn't be left by the wayside, but I'm living up my best life. Stories to deep to explain, but the truth is marvelous. It's obvious. Boulevard Lumba histoire nango ezali papa na biso ya karatia banina komona ezaki papa Lwemba. Alors azalaki ancien bourgmestre, asala plus de 3 mandats ya bourgmestre ya biso ya commune Anjilawa. Yango moni après liwana ye yango moni ba memoraki epona ko kanza image na yango ba pesa kombo oyo ya Boulevard Lumba yango ba pesa kombo na ye. Non. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, chers amis de ce podcast, en tout cas, un grand merci à vous, internautes, ainsi que abonnés, merci de la confiance que vous avez fait. Nous avons vraiment une émission de vie, remarque, commentaire, donc je suis fier de vous. Quant à moi, votre humble serviteur, Watakin 4 Lion de la presse congolaise, autrement appelé Exode 1414, donc ma caméra Nazabongona ingénieur Doba Sadissa Lissonzambe, merci pour cette belle image. Voilà, chers amis internautes, donc lelo na commune Anjili, précisément na district ya Tchangwe Siko wapi bozomona naza na kati ya chantier terrain Sainte-Thérèse. Tu dis terrain Sainte-Thérèse, ndenge ezalaka mabele ba ya moins ba beta awa et ba télé ba belgo. Donc nazana entre quartier 6, donc naza 6, donc côté tout espace terrain ba no benga la Pigalle. Terrain ba no benga terrain la Pigalle et puis na mopanzi kuna ezaka bo terrain benga Njili 1 na Njili 2. Maintenant awa to moni ba kayas et puis bazo tonga déjà ba gradin et siko wapi batu ba novanda pona kotala bongo e ba match te kolobela surtout ndenge bana Njili selo ba rumeur nde bandako ba kino na kati kuna ba kotonga bongo ba bureau administratif. Alors le kwana ba bino TV et radio te to koti pena na kati awa pour kitola ka bino ete bande ko ba osala vraiment terrain ya football. Donc ça appelle terrain à football et ndenge balobi bakosala bongo terrain à basket, bakosala terrain à tennis et puis synthétique na eko bon ba peluche to benga bongo normal. Alors détail mingi vraiment beaucoup seront à travers cette émission to kosola pena bande ko bazo sala awa ba ko expliquer biso mama kambe belé misala ezole ke la ndenge nini et puis mokoni ne ko sila pour que ba équipe ne bana pena ko ndongwana ndenge sengeli et ko za pena bien ko li s'appelle isusu bongo tant football ya Tchangu et ko za pena malamu mingi parce que to ebi ke Tchangu bisa ba joueur belé ba Trésor Mputu ba Patuka Bangu ba Deyo Kanda ba joueur baza tellement ebele ba Lofo Bongeli ba Trésor Kalituka Dioko do ba bimela ba Biscotte Mbala ba René Makondele, donc baza tellement ebele et puis na on va zo taper na tante professionnelle ba Pefkin ba zo taper na Balina Foot. Donc bima pe na ba Tchangu ba ça fait fierté lelo libanda ya moka. Donc voilà bino bozomo déjà en général do terrain yango ba ça là déjà terrain yango ba osala lisu likolo ya lisu kande na lobaka na bino TV radio te Watakin 24 ndela ba na bino biso to kotaka partout. Donc to koti pena na kati awa pour que to laksa bino ndenge mosala ezo salama. Donc voilà bozomona déjà bande ko banga ba osala misala musala ezokende pena malembe na ndenge bango na ndenge moko elongo bani basa peu awa tumoni pe ba chinois bazo sala pe misala. Alors mingi vraiment tokosola vraiment na bato baza awa do ba expliquer biso vraiment comment misala évoluer pe kokende oyo eza biso na biso sukaya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow.
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu begin kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya se voilà comme je vous avais dit au début donc mingi vraiment tokozwa ba éclaircissement epai ya bato vraiment parce que biso toza bapaya bino mpe bato bozolanda biso na etando ikie bofongoli bamiso na bino surtout bana ya njili na ndenge banda kolobaki bakosala babiro administratif tvza radio te tala lelo yango oyo bakosala bongo baterrain ya football tokozwa mpena baexplication mingi epai ya bapapa oyo bazosala bongo awa mbote papa mbote komona ye papa komona nga Tsakou di Paul papa la biso Tsakou di Paul matemoke moi voir ok merci beaucoup vous avez olemba pe pone moi ikaka to travail moi mingi to kitimo moi banga bani ba brique ok voilà merci beaucoup awa place autoniative vraiment eza mingi bo sala nini place autoniative journaliste la terrain à stade ya football ok football bande beta balle ok ya on to sa malem betina suka to za on to sa musala malem maintenant voilà terrain kozala propre combien de places la place sur 60 000 places à PP 60 000 places ok voilà misala ezo kenene te misala ezo kenema malem tozokende maintenant ndenge bandeko njili bazoloba bango bazaki vena bezo bamona ezala lokola stade de marti bavita imana pe baka ndongo wana awa ndenge ezalaka maintenant nini manqué pour que ekoma bongo terrain moko ya ezakwa municipal te ezapena terrain municipal mais ezala bien batongango bien bato bando ya beta bali bauta misika bando ya beta tosala mwa de terrain moya minene donc toloba ayo kozala de terrain minene na babasket bavole mpe ezala bazosala malema tosala malema mais emonana bien donc bozolamela nanu bana ya njili maintenant biloko na bango kobela kala mingi te toki malema ok toki malema voilà donc tozomona eza bina bamatériau direl banga mpena kitoko toza na bachinois tozosala malema tozokende donc bolingo eza nango entre vous-même et nous les Congolais et les Chinois aussi bolingo ezali malema ya chinois na bacongolais tozosala toki malema tina suka et maintenant okoloba nini na mingi bana njili ndenge batrataki bino bato mabe balobaki non awa bakosala ba bureau administratif et lelo lobi to lelo sope misala esi bakomona bongo terrain football okoloba o banda bo yango nini message no lancé pas bana njili terrain kozala bien bana njili basepela basala ba terrain mibala minene na ya ba basket basepela baza calme tosala malema tito osilisa baza posé bazoloba nini basala babureau mais tosala baterrain malema tina suka baza posé voilà merci beaucoup merci chef bon boulot et voilà bon comprendre tout ça na chantier tokozwa bango pena timing te et quand ndenge ezalaka ndenge nalobaki na bino bana njili bozala calme ba rumeur wana ezala ngo ndenge wana témoin bazosala pena terrain terrain ya football ne kaka ezalaki mabele mele ezokoma bazovaloriser yango lisusu na ndenge longo bani bapesa yango valeur kaka ndenge ezalaka epe voilà bino bozomona bazosala vraiment misala plus de 600 000 places 600 000 places ça déjà belé 60 000 places pardon ça pena belé et bato banovanda et bazotala pena match na ndenge longo bani moi biloko belé je ne tombe ka pe kotambola kotala pe distance pe kotala pe monene ya terrain yango donc terrain eza vraiment monene makasi mais na kamwe donc ezalaka soki bazosala terrain ezalaka faut pas tsana no bakaya te bon nayebi te soki eza boye mpona nini te mpo nini la toza mpe ingénieur kosola na ye koyeba ndenge nini kaka bate bakayas mais toyebi eza terrain ya football bate bakayas pourquoi moi biloko ebele merci beaucoup tozaka toujours na bino liste lokola liso bozomona nde nazotambola donc naza vraiment
calme donc parce que terrain yango ba osala déjà eza monene makasi eza pena monene makasi ba kotia terrain ya tennis ba kotia terrain ya football ba kotia terrain ya volleyball judo voilà et puis basket pe kozala pe pour na kotala ba besenjili bango bazala déjà ba ndongwala déjà awa ba kosala ngo siko na ndenge moko elongo bani pour que ezala kitoko donc awa na Saint-Thérèse bozomona e ba pa na biso bango na ba chinois bon baza bon accompagner na ba congolais bazo sala misala awa donc botika bongo ko bokanisala bino mabete bana njili bolongo la ba rumeur wana ba sala pena ba terrain ya bo moni biso presque koti pour que to la sabino ke ba terrain ya football donc oyiza biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuto pesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala. Chers amis internautes, voilà, bomoni touti bongo na kati siko wapi ba sala bongo terrain à Sainte-Thérèse, ce que ça la terrain Sainte-Thérèse. Alors moyen vraiment le quoi ça dans chantier bon comprendre moyen vraiment to continuer ba image tina suka ezate mais yango to awa na boulevard Lemba parce que ça même entreprise donc même entreprise ndenge to tiko la sabino moke terrain à Sainte-Thérèse alors qu'est-ce qu'on awa na boulevard Lemba to za na boulevard Lemba bino bozomona boulevard Lemba ezalaka boyete mais le boulevard Lemba changé boulevard Lemba comme na ba idéologie là boulevard Lemba comme na pifo boulevard Lemba et comme na partenaire idéologie na nous coûte facilité mais bino bozomona déjà moi beauté bana quartier 7 na ebi ke baza vraiment ya ko sepela bozomona bongo nzela yango boulevard Lemba bosala. Alors, j'ai un peu de Congo, on a une route à Sainte-Thérèse avec un virage. Et puis, dans le Simalanga, il y a une station à Lumba. Boulevard Lumba échangé, nous avons échangé, nous avons sali, donc nous avons béton. En tout cas, mon sala pena salami pena qui toko, balanjil baza pena ko sepela. J'ai un béton vraiment. TVZ radio te parce que surtout tambola partout toujours liste lokola liste bino bozomona donc voilà awa tozana Lemba et puis mingi pe tokosola pe na bato bazo leka déjà bato baza awa songoni baza nango surtout mingi pe na ba natif anjile donc notable puis bilo mo bongo bomoni bonne vraiment tozolinga tala beto ki toko o pe na po beba na limite ko beba lelo te lobité donc nzela vraiment eza pena ki toko mingi bozomona boulevard Lemba yango yo pourquoi boulevard Lemba parce que papa na biso azaki bongo ancien bourgmestre ya commune Anjili papa na biso Lemba pe ya son âme le pas on est pe yango bozomona porteur rouge sika bande ko telemi wana donc Lemba boulevard Lemba yango yo bozomona bino moko eza pena na impact na idéologie et puis na kwa kuna toko comme surtout to la sabino wana za bongo ça soit benga bongo Lemba en tout cas ça li pena kitoko na biki ba njilwa ba sepele surtout vraiment bana quartier 7 et ça pena malaming voilà bonne tout linga to ba sala misala ezo comme pena tina suka parce que comme na suka déjà yango bozo ba canalisation ba sala terrasser mais mingi conseil ça que faut ko batela eloko na biso faut ko batela na biso ça te que non aujourd'hui bouteille en plastique au boaki aujourd'hui sachet au boaki na kati wale za mabe makasi faut ko sala musala ko yeba pe ko entretenir le na biso bijoux parce que oza bongo bijoux et ça déjà bijoux donc ça pena kitoko bozomona bino moko boulevard Lemba ngo et bongo tango batole rolongwa tango ba tiasko ba minda ba tie je combien la 4 ba ba fleur ndenge zalaka à l'époque so ba tie pena ba fleur bino bomona pena ko pesa sous beauté njili pena ko zala kitoko ko ça pena avec partenaire idéologie na ndenge elongo bani merci TVZ radio toujours bisi lokola oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso
nde aloba bino mingi mpena tosola mpena na bana njili bana quartier 7 parce que boulevard olombo bozomona eza bongo na quartier 7 na njili précisément na district ya Tchangu. Pourquoi boulevard olomba? C'est parce que defait papa na biso otika biso azaki bongo ancien bourgmestre commune njili yango asalaki nzela oyo apesa yango kombo boulevard olomba. Basalaki yango ezaki vraiment ekoyaki kokoma na mwa mikakatono ti bebaki na ndenge su baye kobongisa yango esali kitoko nayebi ke bana nji babe na sengo mingi ndo toso pena bato bazalaka awa ekosala bien. Bonjour papa. Bonjour. Comment on est? Comment on a Monsieur Serge? Monsieur Serge avant de wapi? Na vandi awa na kata karache oyo na karache seta o na zapenda njilwa na botemi na kata karache oyo. OK, merci beaucoup. Tokozo moi histoire moke à boulevard Lemba. Bon, boulevard Lemba histoire nango ezali bon papa na biso ya karache banina comme on ezaki papa Lemba alors azalaki ancien bourgmestre. Asala plus de 3 mandats. Il y a beaucoup de gens qui ont commis en Gilawa. Il y a après l'Iwana, il y a un mémoire qui est pour la image. Il y a un combo. Il y a boulevard Lemba, il y a un combo. Tout le monde peut aller type short, tu peux Guillaume Manzing, moi nae. Oui, j'ai short il y a moi nae. A outai ko sa candidature na députation nationale mageta zwa kiteme mais biso tozaka toujours pour na ko soutenir bango kaka na kata karachiao. OK, merci beaucoup. Na ndenge zomona ndenge basali bino boulevard Lemba susu ba modifier ngo kitoko avec pacte na idéologie et songoni bozalango. En tout cas, esengo tozana ngo mingi pema par rapport ndenge makadam ndenge ba oto ko sala la biso en tout cas tozui makadam moko penda o ya béton penda. Par rapport aux routes ezalaki liboso ezalaki ya goudron mais oyo basali biso ya tour en tout cas basali biso pena musala moko ya malamu vraiment na ebité beto basali biso na ebité soki mbula nini penda musala oyo basali biso soki makadamu ekobeba. Donc tu vas passer pena musamo ki toko pena avec un parc na idéologie d'abord avec un sengo bino banjilo. Toza pena na sengo pena biso banjilo toza na sengo vraiment en tout cas. Même biso ba mapango eza na kata karache awa pena en tout cas na biso yo et mapango ju valeur vraiment. Et mapango ju valeur en tout cas tozo même bato bazo uta par-ci par-là bazo koya ko solliciter la mapango pour bâtir ba activité pour ba ibike awa na boulevard Lemba dès que ba ko sa inauguration nango en tout cas impact ko za la pena ndenge to mona na biso na njili na couleur kimbuta ndenge pe biso pe awa tozo linga to sala pe boulevard Lemba za la bongo. OK, merci beaucoup papa. Ne tozo mona ba sel ba terrasse ya sika et bouchete ezo ba ma ezo kota normal ezo bi mape normal. Maintenant bato ba bebisaka aussi plastique oyo boaki ozu quoi ba sachet ozo boaka tepe comme pe poubelle okoyi koloba la bango nini? En tout cas conseil to kopesa bango pour erreur ya liboso wana to mona tozo komona ngo awa na kata karachiawa soki mbule beti bato bakauta na mapangu kozwa basalite na bango koya koboka na terrasse mais na musala oyo bauti kosala ya biso ya sika pena to conseil na kopesa bango en tout cas il faut batika pena to biso moko to garder eloko oyo malamu basali biso po eza po na bolamu na biso pourtant yo zui ba déchet na yo ba bouteille na plastique oyo ko boka na terrasse sika basali biso bu o monte ko wana tozobebisa yango ngana lobaka yango wana mais na ngana bakasa so eloko moko musalo basali biso malamu mais tozosenga kaka na bango bakonzi oyo bazoko kamba biso musala o banini tozosenga nde musalo batiela biso éclairage public. OK. Batiela biso éclairage public ezala po nzela po na ba insécurité na butu batiela biso éclairage public pena en tout cas yango on azaki nango yango tozana esengo pena mingi po basali biso pena musala moko ya malamu vraiment. Donc awa eloko ezo monke ka ezaka kena fo batiela éclairage public et po na sécurité za na ndenge longo bani mais eza pena bongo pena po basali musala malamu po soki batie éclairage public ezate en tout cas route nzela chaussée kozala molili alors soki batieli ndenge basali biso musala malamu boye soki batieli biso éclairage kozala mabie po nzela na biso oyo boulevard Lemba kobanda commune na biso maison communale na biso njili esika totelemi awa eza distance moko ya 1 km. musala oyo basali biso eza distance ya 1 km. En tout cas basali biso musala moko impeccable en tout cas ngai naza mwana quartier en tout cas biso ba bénéficier toza na sengo mingi vraiment toza na sengo bena mingi vraiment. D'accord. OK, merci beaucoup en tout cas papa nenga lobi kaka baza vraiment na sengo ba ben na sengo. Alors il faut d'abord côté ba éclairage public et ko appela malo parce que soki kaka ba inaugurer ngo bana moto ba chauffeur ami tuka malembe parce que ben quand les ebele
ba lycée Saint-Germain ezawa ba nazomona ba Sadek et puis ba école privée ba chauffeur malembe faut que pena malembe foma koza pena malembe pas mot de la fin koza nini moko lelo. Bon, mot de la fin ezo koza kala moko lelo na pesi bino d'abord merci ndenge boye kozwa image ya banina po na msalo basali biso apesi pe na pesi merci na mokonzi ya mboka Fachi Beton na gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa po tomonaka de temps en temps bayaka kolandela misala oyo na papa na biso bukumesa na biso ya commune Njili. Alors topesi bango merci mingi tuko toza na posa basala na biso musala oyo ekoma tina suka batiela biso éclairage public oyo na ngana lobaka yango na kaka. En tout cas merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Tout ça toujours awa na commune Njili na boulevard Lemba bino bosomo na ndenge papa utiko loba so batie bango pe lotili ke éclairage public et ko zapela malami na ba kaka TVZ radio te toujours lisi ko lisu bonombo moni boulevard Lemba yango yo boulevard Lemba yango yo donc bani awa ti ekesuka na station côté bossa la bongo maison convenant parce que maison convenant pe bazo sala yango ko za pe na jour au pe to senga penzela lebiso to mesa ko senga nzela to ko ta pe na kati to la sabino pe ndengini bazo to maison communale ya Njili. Donc en tout cas mosala pena et salami pena na ndenge longo bani mosala ki pena ki toko avec partenaire idéologie. Donc après parce que sili et vous la pena sans faute donc bana banjilois surtout bana quartier seti baza pena na sengo. Voilà, to me ka pe ko bimami pe libanda muke ko sola pe kana batu pona nzela biso ya boulevard Loma. Merci. Donc voilà, na meki sous ko mama muke libanda bobi kara moi découverte pere à boulevard Loma et puis na ba bino bomoni ngi ba osala bongo terrain ya Sainte-Thérèse. Alors route place bozomona oyo monsieur zo kene bongo abima vers quartier 1 et puis monsieur bazomata c'est comment. Donc na s'imaginer do ezan tele uti bongo Sainte-Thérèse et puis bon bazo kita misu bazo mataba bi mabongo entrer parce que Kimbuta nzela lango komi pena moi keba mais toko sala pe mokolo toko laksabino pe boulevard Kimbuta ndenge komi ba tupena bazo lela trop ba lelo mimi to akina noko lakisabino awa na kati ya sika basa ya stade ya Sainte-Thérèse et puis na boulevard Lemba bino omoni Lemba ndenge ba sali yango déjà presque comme déjà na suka. Alors ndenge population juste ba koloba ba sengi pe kaka fo ba sala bango quoi ba sa ba éclairage public et puis conseil la repesa pesi suba ndeko na biso ba kongomani et surtout biso mingi pe na ba kinwa. Donc ba na njila bi ke bo peto pe na sala pe na malamba terrasse o ba sali to ba ndenge ni ya contenir yango ndeni ya kobongisa yango tozo ba biloka ba décheté ko boira wana et comme à poubelle té parce que vous la ce que beti mai nenga zo uta bongo na kati ti bazo kenango na terrasse monnaie ke boira ko tina mai na rivière Njili et vous appelez malamingi que ce que bozo boira biloko na kati et vous appelez mabe puis bokomona ce que ba terrasse ba no boucher allez mai akobanda ko kota bongo vers macadam on a lobby sous macadam et commisalité et macadam baby sous et que ça fait na malamité ce qui tozo bongisa ngo et que ça la pena malamingi na ba la bino kaka TVZ radio toujours lisu ko la lisu na ba boni capitaine awa pena ko la kisa bana Njili ndenge ba osela bango misala. En tout cas misala ezokene pena na ndenge longo bani donc na ndenge pena longo bani en tout cas ba Njilois ba za vraiment ya ko sepela. Alors ndeka ka tozo lo bapena kicha salelo e ko bongo donc kicha se ko boma et puis toza vraiment de cœur na ba ndeko na biso ya est ba ndeko sa koma toza de cœur na bino toza pena soudé nzambe ya kosala nzamba sai déjà makamna se que déjà kitoko. En tout cas pour s'abonner massivement, pour liker, pour partager et vous appelez bien. C'est tout ma commentaire là bino pe OK pena tina cloche de notification comme ça ba émission qui toko boye et ba no comme la yo partout aujourd'hui. Voilà beaucoup de population ba ba lobite donc boulevard Lemba oui ba ça là on pena qui toko la ndenge lo bani mais ko tela bango éclairage public et ko za pena malami pona ba sécurité pour éviter la insécurité aux abeilles ba pena lumière et aux apena malami. Donc voilà to za ka la njila wa to tambola to sola na ba yi kongomani aux apena malami. Merci. Suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
Voilà, ndela ba mioka mingi kosola pena banjilwa à propos ndenge ba sala bango nzela lwemba songoni bazala ngo kozala pena malami mbote papa. Ok. Comment on est papa? Ozil. Pas osé avant de wapi? Non, avant de c'est ça. OK, merci beaucoup. Le tomoni boulevard lwemba la kalami tezo aussi là. Songoni bozala ngo. Ah, tout ça c'est Ozil là nous et si les mais tout ça c'est 5 mois. Soit qui et sili to c'est pas makasi mo nzambo kama mozo sala. Pour tout moni dia qui est makambo. Ils ont qui est derrière liboso. Nous avons tout c'est pas vraiment makasi. OK, merci beaucoup. Nengo zomone la yango boulevard lwemba ndenge zaki akala na kidelo différence ezali. Nenga kala Nezaki akala na nde basali. La différence ezali pour misala nenga zo sala modèle que to senti que mambo ezo changer vraiment ko. To senti mambo ezo changer par rapport à kala na ba terrasse nenga zalaki ezama subongoti. So biso pe pa ya pe tozala komona omeli moi jina yo jika oboyi kala terrasse c'est ça bien. Et to lo ba ki on ya biso ba jeune biso za ka a de to lo ba ki on ke mon tutu on sala ke on met la maille na ye bidon o tsa mpanzi. Atem sur lo mususu on zambo ka sani wana te mais biso ko to sala ya bwana njili. Moi lo na biso ko bel to sala ngode mpanzi. Meli maille na yo chasser que boire la poubelle. On t'a menti sur ailleurs, tu payes 500 000 francs pour aller boire qu'est-ce qu'on boit. OK, merci beaucoup. Nini oyo zomona teke mona njili. Nini oyo zomona ils ont manqué bino na boulevard. De basali misala nini ils ont manqué. Pour ça l'observation te. Tu le vois en dit que ba prince ningi de bandila ko sala madea mon zamboka abon sabiso ka banzela. Banzela o esangi sika ka banzela ezake Poti la biso ka banzela. OK. Wana to singa suka ti banzela, wana suka ofanda na ye ata 100 ans afa na suka ka banzela so bonga makimia na social kota social so bushi so muke za makimia. OK. D'accord, merci beaucoup Boga. Mona c'est musicien. Qui na za musicien na ça. Ba na njinde ba ba tetifa. Mona ko za dizinde ko na mikili. Hein? Ah. Tolo banini wana lo bila tetelo bila mingi mambu ya mboka ndenge zo tambola. OK, merci beaucoup nous avons intervention Nego. Il a appelé madame Moté papa. Ouais, bonjour monsieur le journaliste. Comment on est papa? Ouais, on m'a mère Philippe attend autrement dit ciseaux d'or panthère noire. Hein? Comment la mère Philippe attend autrement dit ciseaux d'or panthère noire. On a comment on ndengeni. Vraiment ouais, comment on a OK, star. Ouais ouais. Ah, un petit comédien. Non, je suis barbé donc quoi faire en fait. Ah d'accord. Donc Kalami tout ça tu fais dans la colifona avec pas de problème. Comment ça les années? Salon Roy d'Angola. Roy d'Angola. Roy d'Angola. Roy d'Angola. OK, d'accord. Merci beaucoup. Toujours dans le quartier 7. Merci beaucoup. Et le tomoni boulevard le vraiment ba sala ngo iso qui n'est pas qui toko itake nchilwa moi la quartier 7 peso sating. Et ça vraiment ça fait plaisir parce que dans les bandas, j'étais la présence des bandas vraiment. Ils ont fait un bon taf là parce qu'ils travaillent vraiment tout au magazine. Vraiment la remercier Fatou Béton. Grosse force à vous. C'est grâce à lui que tout le monde est dessus boulevard Sika. Et qui tourne magazine vraiment. Et comme dans la poste à la fin, je veux dire, comme dans la fin. Et nous, tu regardes pour ouvrir en haut, vers ce escalier. Mais ça, c'est moi qui tourne magazine. C'est bien en haut trop parce qu'on a un double béton. Tu as Fatou Béton. Donc ils ont des bétons, boulevard il y a un bijou, on a besoin de jouer de ce peu long casse. OK, merci beaucoup. Nanga to ka pe ke a na quartier 7. Quartier 7 à l'époque ils avaient pas du matin mais le to ka pe 7 pe na kuluna ekota. Parce que ce total à Njili to sur quartier 7 to ko bien ngolo ka capitale ya Njili. Parce que ça quartier moko commercial, quartier moko ya moi bato ba mona ka solo ka nanga za. Mais ba bitu mana uta. Bon, là ça causait ça va banani bana ba koka ba sana site on a ni bono terrain okay. Mais ces derniers temps ça ben déjà ça va vraiment par rapport auparavant et ces derniers qui maison vraiment là ça va conduire va tellement qui met vraiment donc ça va vraiment donc qui met là côté on a cette qui met tambola no solingi des promaisons mais là côté le tili qui mai ndengeni côté courant bika kine tamo pour ezala tamo pas ni bika nezala bika nezala. Mais ça va vraiment à part ça bien vraiment. OK, merci beaucoup. Taka njilo moni ne ko kozala epa ya papa na biso tika biso déjà utakala ex asia burgo mesa commune njili papa na biso lemba ke personnel parce que ndeto zo mona beza peka bazo honorer ba faveur na ye moi kozala ni surtout mimi na famille. Ah vraiment malgré toi qui n'a tika biso mais moni moni pe mona kimia c'est grâce au ligne moni sur lemba sika. Donc merci bon ça là pour la commune Abisso vraiment ça allait mourir peu mon qui même sur de Chukalipé donc la vie continue c'est ainsi va la vie donc, voilà donc c'est ce que je veux dire hein.
D'accord, merci beaucoup. Notre homme nous a tous la commune Angili, tous à la commune Angila wa kolakisa biso et puis j'ai d'être ko mécanique ko pesa pena pesa pe mu Congo na nzela au bazo sala bongo awa voilà na sima o bozo mona eza bongo bazo sala nzela o ya zo kende bongo 10 mètres croqués alors que 10 mètres croqués nzela to sala ka à l'époque to zara kuna na quartier bakwanga alors yanga bimi awa na Saint-Thérèse awa bozomona donc nzelo ba sala so pe silipe to kota to sola kanisa na sola pena nego nous appelons malao mingi voilà tout appelle intervention papa mbote papa bala njili bateti kama bona ba diversi ndenge soki ndenge nini po baka boza bandeko na bameki lebele comment là Audrey à part Audrey avant de na quartier ni va na quartier D. OK mais cop mise là na 7 na 7 voilà le tomoni boulevard Lomba beauté makamtu kitoko kala mingi te inauguration et ça la bionde ni banjilo et ça ezomena kitoko pena njili pena ça va pena bona président na biso mais on a remarqué quand même les travailleurs pas impayé. Ah bon? Oui pas impayé. Boyo za na boîte te bineni ki ba impayé. Si pour na ça la copie côté on est pas ça la to mona basolo ba beta ka to yoka rapé mais musala pena ezaki kitoko d'abord ça la pena musala makasi mais bazo simba moi musolo pena te musolo pena non il pena te on a remarqué quand ya gabi ya mabe ya mwana d'accord état que pe moi na njili kaka nenge utuko ba moi la quartier de mais cop sala pena bato ba sala kati kuna ba circula ba pena pa na yo bobeta pena masolo ndenge zalaka ba vraiment ko sande ngwana ba Jean baza bazo futa mapena bien te oui ngwana pena mais à part ça nzela kitoko au bijou béton avant d'anaye a continuer pena o sala po nzela oyo ezu ba ne belé mais tout na aye a osai la bisongo et félicitations mbebele Fachi Beto Vanda na ebela donc les gars papa tu ba Fachi Beto Vanda na emu kwa tombolo en tout cas ça le pena malao mingi donc tout monde le boulevard Lomba tok en tout cas 5 sur 5 mais remarque ezaka que non ndenge population so ba faut ba tela bango ba éclairage public et ça appelle malao mingi surtout mingi pona ba quoi pona nini cause ba sécurité so ba éclairage public ezala bien ezala bien makais bena ça bena bien éclairage public ça la bien mais abo bisa yango te cause ba nini ba terrasse comment ba poubelle ko boire na nini ezala mabe et to bisa te to longo la route ba poubelle chaque jour tout soignera les terrasse ezala to bo bisa ngote bino mona na pas que gouvernement bobela bela ba etendo eke bino mona bo ça déjà misala na bino ça la misala na biso to ba te la bijou na biso ba ça la biso. OK. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Voilà, na la bela bino bozo mona donc awa nzela ngo yango yo bazo sala o za bongo ezo kena mettre coquet hein nzela bo sala ngo dia so mettre coquet yango bo sala bozo ma bona sima na ngai wa to kota vraiment na carte santé parce que misana nous si des na chantier mais to l'axime no boulevard Lomba et puis bokomona bino moko ce qui est sili nzela o sili et aux appels malame reservi pe bandeko bazo uta bongo ki mateke na ba likolo kuna kadanga pona pe ba embouteillage aux ala pena si mingi te on le baye la nzela ya Saint-Thérèse bimi boyo ko kepe ou bimbe ces routes c'est comment aux appels malame mingi donc voilà tout ça toujours awa na commune Njili ko solo kaka na baike ndela ba nyoka toujours TVZ radio te tozomona banzela ba sa banzela na solo appela papa là sur la cause appena bien ndenge ba sa banzela tout le monde boulevard Lomba vidé déjà peu bazo sala déjà vous appela kitoko mote papa comment on est papa comment on a remède pas remède avant job na fa na Njili kaka quartier 7 quartier 6 voilà boulevard Lomba bien on ndenge zalaka à l'époque ouais boulevard Lomba na bien on ndenge zalaka à l'époque OK le ndenge ozomona ngo ba sala ngo ndenge na makena ba inaugurer ngote comment déjà zo misa déjà beauté na ezo sala bino ndenge bon esa biso pena bien pour boulevard Lomba liboso ba sala ngo mais ezo pena tempe na mulai te baby mais ne ba sala ngo lisusu boy vraiment par rapport nde ba sala ka ngona nde su ba sali boy suko boy nde suko pena kitoko makasi ba sala ngo pena makasi ko lega ba sala ka différence c'est cause à la nini bon différence kara o biso tozomona awa eza béton. OK peneza béton penza mais kuna ela béton penate wana ezaka goudron mais ala pena béton penza maintenant bato bayaka bongo mpona kobebisa ekozala kena mwa kokoso moko na mboka bazwi bapine kotumba makadabre conseil noko kopesa bango
et à malamu te obé ça va bien public parce que eza bon mais on a vu ce mot yamboka ce ko baby ça eza vraiment malamu te po wa eza ozong samboka sima te ba sali bongo eza vraiment bien eza programme mobimba déjà yamboka déjà donc toi vraiment ne sont vraiment makasi ba baby ça te ba ndeko ba misana ko baby ça monde likamuke ko baby ça en tout cas ba ya ba doser vraiment. Voilà, merci. Et tant que moi la carte 6 parce que nzela wana ba boko dire ça mettre coquet et zo ils appellent na carte 6 ça la njili carte 6 et ba mapang musu to zo mona pembeni wana tunenge to yoki parce que TVZ radio te neka binomo population bozo biso que na ba ko buka ba quelques centimètres pour ba continuer sur banzela bango. Est-ce que combien mato il a la population? Ouais bah bien déjà parce que ba o ba bukaki gouvernement peut ser bon d'ambongo déjà. OK. Peut ser bon d'ambongo déjà bon. Ba o bazara ba mato imangongi peut-être yebiga ka ndenge mboka ngondenge sala. Mais ba musu ba peut ser bon d'ambongo déjà. Maintenant ndenge zotala boye tosu ko le pas ya kala papa la biso ITP Mounounou, ITP mes écoles, ITP mes accueils et puis Massima na mona bongo ba naina et puis si je me trompe pas et puis na ba école ya laïque pardon Daniel Komboni kota lango est-ce que quoi appelle bon te Daniel Komboni ko ya te ba ko encadrer ngonde bien pour chausser ça d'ailleurs qui toko déjà limite de sali déjà encadrement ça be beaucoup na te. OK. D'accord, chef à service. OK, merci beaucoup. Donc voilà beaucoup de population ba otukolo ba kota la paix ba bilo mususu Babylon mususu tant balobi que non faut qu'on appelle à respect qu'on appelle à respect pour respecter ba bien public les appels donc on va aussi la biso que ba pendeni à côté yango que ba neni à combattre yango aux appels malami na ba no ka toujours liste de la liste TV et radio te merci tozaka moi minta muke kotambola les appels malami merci. Donc voilà, tu me dis un peu que tambola moke tout l'acceptement moi nambo ya quartier 7 na nenga balibanda to ko tifena quantité au besoin mon bon derrière moi et ça bon immeuble ya sirop donc immeuble ya sirop direction là qui nati na bara ya boinsa donc nati na bara ya boinsa et vu que tu sur la mimi mamanzela lumba les appela bien ko sur la pena ba yike bananjili banjilo pena solo les appela malami mbote papa mbote comment est papa comme mon ami Mitterrand sous les d'or valise Nzambe maître Jidoka. Banjilo kotokona maloba bino bozara déjà félicitations déjà la maloba. OK, merci beaucoup. Ça pena mwana njila wa. Na pena mwana njili pena donc quartier 3 na avenue Mobi. OK. Copé à mingi na 7. Copé à mingi na 7. Na yena luka mwa muke bongo na soir na zonga mwa palais. Voilà, merci beaucoup, un vrai parent. De l'autre monde, vous pouvez voir déjà Nenzo Kende. Là, la calamité, ça la bongo inauguration, en tout cas, ça la biso bien parce que Nzela est bébaki. OK. Nzela est bébaki pena donc mituka no legate ata vélo no lega sur Nzela wana te. Ata pousse no legate. Biso mo bata makolo pona ko leka donc faut comme karatéka. Sauter. Koto moni pena eloko ba konzi ba sali eza pena eloko moko ya bien. Donc Nzela to moni ba Nzela déjà sili dose la inauguration. En tout cas pena na sengi ba konzi merci eloko ba sali et sali biso bien parce que Njili est la commune historique. OK. Commune commune ba saper pour ngana saper na pe sou Jidoka. Double fonction. Voilà. Donc et ça la rabiso bien tant to gangi la Njili ngo tant muto awuti libana tant moya Njili amuna pa Nzela za bien awaleka bien Njili ke nasango parce que ndenge Nzela baki bongo saki pina mabe. OK. Le ba konza bongo sango to sepeli vraiment ça pina bien. Et to senga pera na Nzela pe OK na neti vers ki mbateke ba rangele biso ngo ke nati ba dokolo wana. Pour kuna pesa pe ya robe ba mabulu bien ça peut bien ti. Donc route Sainte-Thérèse aketi ki mbateke cimetière kolandela ngo susu. Balandela ngo susu balandela ngo ça la bien parce que on tous à Njili. Voilà. Ils ont na ndaku papa. Vous en bana exemple 3. Soki au kabeli moko bi balono kabeli bangote. Ba konyonga. Donc Nzela bongisi bien de beti maboko. Nzela pe ke nati
dokolo qui matiki wana babongisa yango esala bien yango to sekina ba konzi pena elobo sali to sepeli mais nzela oyo s'intéresse ba na station qui na ti dokolo qui na tiki matiki wana bosala ngo pe parce que ba ya pa kumba moto ba se retrouver pe na mituka ba se retrouver pe pour lelo comme moto pour akende nzela route wana ba so na station na s'intéresse donc ça la bien été voilà. Ok, merci. Tout à l'heure, Penakati, tout le monde peut faire le stade à 600 000 places, si je ne me trompe pas, il y a 600 000 places, et tant que Banjilo, 60 000 places, voilà, et tant que Banjilo, c'est un niveau à l'angle. Ah, en tout cas, c'est un makasi, parce que le projet, ils ont un projet depuis Kabele Père. Ok. Ils retournent au stade, mais tout le monde a Bakara. Et là, tout le monde a marqué, ils marqué ce mot, batonga municipal de Katara. Ok. Débité, place de la Mounene, terrain Gaillard, batonga municipalité. Il n'y a pas de vendre, bouleté. Tout le monde a bango, bien le moins 60 000 places. Et ça fait un monsieur Angile. Parce que l'équipe est minée et nous bête a. Les gens sont organisés les cannes, nous on a des cannes qui va 2029 voilà. Soit dans des cannes. Au moins au Maroc on va bête na Tunisie pe a pe ba nini pe. Batu Taliban to ba pe ba Égypte bazoya ba Marocain bazoya ba na commune ba na Njili. Ils a fierté na biso ba Njilwa. Que c'est pe les locaux wana. Donc pour stade européen n'a pas d'activité belé. Et même un stade environ tout autour du stade et créer activité belé, ba nini ba terrasse, ba flat hôtel retourner ma paix pour ba big stade déjà pemeni wana. OK. Donc ils allons au Maroc pour biso ba njula pena ko se pe lango makasi. Donc na Kinshasa ndenge parmi ba commune aux na ba stade biso pe njipe to continuer histoire. OK. Donc ça biso bien. En tout cas, Pena Bakondi, merci vraiment à l'idée. Et c'est mon habit sur Banjilo, donc surtout Pena d'ici à Tcham. Ok. Merci beaucoup, et surtout Pena d'ici à Tcham. En tout cas, c'est Pena qui tourne Makasi. Chers amis téléspectateurs, vous êtes nombreux et à Kolanabon, petite découverte Namina Lelo. Awa na commune Njili to bandaki bongo na quartier 6 to laksibino ndenge ba sala bongo ba terrain ndenge ba sala bongo terrain ya football ba sala terrain tennis ba sala terrain volleyball et basket et puis to mekisu ko mamuke to ko laksibino bongo boulevard Lemba moni bongo boulevard Lemba en tout cas c'est pena ma lamu mingi boki penenge population ba uti koloba kaka pona à propos ya terrain et puis à propos ya boulevard Lemba. En tout cas, nous avons fait un kitoko. Je veux que ceux qui ont inauguré, ils ont fait un partenariat avec l'idéologie. Mais ils ont fait un malembe. Et pour la peine, donc, on a remercié l'équipe technique. On a sur ma caméra, on a ingénieur de Bassadis, à 4 vote humble, la serviteur de l'équipe 4, les lions de la presse congolaise, pour ne pas monopoliser les paroles. On a fait les trios, donc les trios d'affaires. Un cas, merci à vous. Et pourquoi pas ça, saluer mon sponsor privé, mon partenaire privé, mon vieux Charlie Wayungu. Il y a Maman Coco Matatima 001 depuis Canada, héros d'Alambre. Et papa Simon Foka Sati à Paris. Il y a Maman Cécile, et grand merci aussi à mon vieux Trésor Mitolagi. Merci beaucoup, il y a Maman Laetitia Kando. Famille Kando Give to Caesar what belong to Caesar. Ye bi solo kumu to pesa nankolo. Obimisanga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa.